Dallas bandaki série ya langa ça. Yolo Dallas egoya a parti mutu a baptisa kombo ya Yolo Dallas ese poloko. Tangu Yolo tomo na ba mission comme ici c'est Paris, ici c'est Mamba kala Yolo ça salon. Yolo tangu Yolo nord les alaki Dallas c'était des années non à la sens des années 80 je crois bien. Le logo BBC Yolo c'est quoi? Le logo BBC Yolo les ali ba tu ba wuti ba commune misusu. Biso benga ngolo le biso ba Dallas to benga comme sous forme de jalousie. C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout mettez une pouce. Awana Émergence One TV avec Saint Thomas Bukamona Bukakwikila par rapport à Évangile. Bonjour et bienvenue Bandeko surtout à Congo. Je sais que vous êtes partout à travers le monde, vous nous suivez en ce net moment. Bino Owa Pibolingaka chaîne Bino Émergence One TV et comme initiative ko bandaka toujours koya Yolo analyse yango lelo. Yolo analyse les émissions moko oyo et ko bandako parler tout ça ko parler plus na ba détail ya Yolo to kende partout na Yolo esika wapi oyo yo esika za libanda ya mboka to pe ozana kati ya mboka ya Congo. Otika kala, tope omona kala, peba news oyo zaka nango te, okobana kozango sur Yolo Analyse. C'est une initiative oyo eyaki pa na ngamoko Arnaud Mido Monsieur Sapis, le coordonnateur ya Émergence One TV. Alors lelo, lokola mo mesano, toza toujours continuer musala, toza na historique et le pourquoi ya non ya Dallas na Yolo. Donc les a plaisir, il y a trop de que Sika Bozali, Bozana et Sengo, Boza vraiment impatient, il y a qu'à découvrir vraiment Yolo et Banda Kindengeni, puis Yolo et Komindengeni. Pourquoi le nom est Dallas? Nazana un y a ancien, il y a Yolo, moi na Yolo natif de Yolo. À quoi se présenter Moko? Bonjour papa. Bonjour papa. Oui, les Sengozali parce que Émergence One TV est quitté du soute na Yolo. Tout ça précisément na avenue qui sent na école ya armée du salut. Papa oui qu'on se présenter aux anani peu au sakanini. Bon ngai papa Willy Mwamba. Willy Mwamba. Na yebani mingi na bale Zarko. Zarko. Na botami na Yolo. Na bani 65. Lelo je crois bien 55 ans na kati ya Yolo. Oui. Musala na salaka na sala misali belé na salaka na koloba musala te po eza secret mutuel. OK, c'est pas grave. Yolo ezali esika moko boye biso to botami. To koli na kati ya Yolo, ce qui boye histoire ya Yolo. Malgré biso to botami na ba 65, ancienneté na biso bazali. OK. Biso to kutaki histoire pa papa na biso, ko babandaki Yolo, na biso ni to yoko botama. Oui, ba papa na bino lisolo ni ba betelaki bino pona Yolo. Bon, lisolo si plan d'abord politique. Yolo ezali quartier moko vani si ba élément makasi ya politique. O ba marka histoire ya pays. Surtout le premier président, il y a RDC, donc Tamwana Zaïre. Mobutu. Tovandaki ne balabala moko biso tovandi na numéro 8, il y avait la numéro 1. Donc Mobutu avandaki na avenue qui centre numéro 1. Numéro 1. Là c'était vers quel de Banini Noana? C'était les années 70 hein. C'était avant 70. Exactement avant 70. Donc c'est que ceux qui te comprennent bien vers Bané 50 quelques. Non, 50 quelques. Parce que Yolo a créé en 52. Avant qu'il y ait des bandales. Oui, avant qu'il y ait des bandales. Avant qu'il y ait des bandales, il y a Yolo. Après Yolo, il y a des bandales. Les places où il y a président. Président, ça bandé qui on a Yolo. Pour comme président de la République, il bandé qui on a Yolo. Après, il y a une élévation à qui bandale. Donc après, il y a surtout sur Mwanda Vital.
premier gouverneur ya Bas-Congo. O batutu ba yebi ki premier gouverneur ya Bas-Congo avant de na yolo si diagonal qui santu qui mwenza. OK, juste na coin pas ba. C'est na coin. Na côté bandombe. Ba pas ba ndombe yo mutuza ko l'émission. Koko na yo azeko fanda wana bangundi sur qui mwenza. Avenue qui mwenza wana zaki na rail ya train. Qui mwenza na rail ya train. Yaki na rail ya train. Rail ya train bandaki wana ti gare centrale. Ah bon? Sirki mwenza gare centrale wana koko ndombe. Yé muta betelanga histoire wana yé moko en personne. Akufi je crois bien 100 et quelques années. Donc ki mwenza zaki na rail ya train kubanda. Ki mwenza ya ngomoni avenue ba pesa nkombo ya OK, donc si je comprends bien pesa kama avenue ki mwenza parce que rail oyo bana kindeti ki mwenza ki bako. Mais tu vas ta kuta ba trace ya rail yango te biso to bota maki elongwaki na baneni ni ba rail yango. Rail wani elongwaki des années avant. Les balongona pena kala parce que biso to bota même avant 30 je crois bien. Avant 30 parce que yolo salami na ba 50 Yolo c'est le 50 il va évoluer là les baillés dans la 40 et quelques avant hein trentaine quarantaine de 30 à 40 les goudron même yolo ce que juste université les mombele là c'était ezaki ba terrain ezaki te ki bandako même yolo nord ndenge bandaki na yolo nord hein ce qui na yolo nord 2 yolo nord 1 ezaki wa yolo nord 2 ezaki bandi na yolo nord 1 bandaki na juste na université na coin ya bongolo wana na coin ya bongolo et ti na coin ya capelle na coin ya capelle na capelle na université et kosuka na avenue Kimwenza wana yolo nord 1 na Kimwenza ya capelle bongolo capelle na Kimwenza ya capelle yolo nord 2 et bandi na Kimwenza ya bongolo et kosuka na tinelo koti et place basali émergence et place basali ni hôpital ni na Akram na carnivore wana et bandi on a ti na tel ambassadeur. OK, l'ambassadeur na Capella. Na Capella. Donc yole banda qui si je comprends bien yolo un bandi bon université qui mwenza bongolo Capella. Voilà yolo non. Voilà zaki na banda ko ya modèle nini wana. Banda ko office kaka. Ezaka uniquement banda ko office non clôturé. Alors yolo non dende ce que bandi qui mwenza ikititina tinelo ikene tina tel ambassadeur. Tel ambassadeur. Wana yolo non de et sukaka wana. Nyoso na sekuna. Ezalaki toloba to bazamba te mesobe ezaki siko biso to kilo kusakana kokanga ba mapungu c'était le terrain ezaki te ki sika bandako ezalaki na sekuna nyoso kuna tikalam ezaki bandako te ezaki terrain ezaki terrain ndingo wana biso zo kisakana kuna na bomwana boko kanga ba mapungu bon après ndenge évolution mboka ezoko ya ndenge bani kotongama. OK. Donc ce qu'on dit et comment ba yolo 3 yolo 4 yolo wana zaika évolution ya normalement zalaka fokobel. Ezaka fokobel. Fokobel. Donc so si yolo OK fokobel. Fokobel bandaki tinestérasio wana carnivore wana na Akram ti na mai. Ezalaka fokobel. Ngambo kuna ndeki mbango. Katsama ya kalamu nde kimbango. Mais fokobel donc c'est comme si je comprends bien, Fokobel a une réserve à Yolo. Il y a une réserve à Yolo, donc Yolo Norte. Après là, où Fokobel, bon, mon évolution, bon, comme Yolo a baptisé la en plein mot comparé à une commune. Parce que Yolo comme niveau moboye, Moutazalem sous moi na lemba, Zamona Kasavubu, Azanini. Alors comme on va comparer. Yolo na commune na bango donc yolo comme un niveau moko ya makasi parce que vendaki ba star ya makasi ya musique et vendaki ba star ya makasi ya bal soko ebi nzombo le soir yolo biso beti na ba bale aujourd'hui Beriki Bamba série na biso zaki Beriki Bamba ba turbulence à part série be voloko banani be voloko baki ba mikolo la biso be voloko baki ba vena biso OK donc to tangi l'école Saint-Gabriel na yolo zalaka moi na yolo parce que yolo zali quartier mo ya ba intellectuel bato balinga forme biso to ça défi ya forme to ke tinjidi to ke ti nsele défi ya forme to lati forme to ça défi ya forme tant que to kokola
ezaki quartier il y a intellectuel. Mais quartier intellectuel, mais intellectuel, c'est la défi à forme. Tu ne vois pas que le rapport est pour capable que ça la défi peut-être qu'il y a livre ou ça tu vois que ça la confrontation, il y a intelligence. Et pourquoi quand il y a forme? Forme ezali base il y a ezasi base il y a évolution il y a kokola na biso. Il y a une partie à culture. Culture. Parce que forme est culture. Oui. Hein, ils ont culture. L'intellectuel a plus valeur na ilamba. Non. Et l'intellectuel a plus valeur na ilamba te. Hein? Ilamba ezalaki culture. Culture, oui. Ce que ça moi na il faut pas mon propre. Il faut être élégant. Il faut être élégant. Je sentis que moi na yolo bien coiffé. Au senti au moni mené azoka bien coiffé vers la zewana na yolo. Ah bon? Ya ngo le moni évolution wana. Yango le na yaka yolo to kataka esuki. Et maintenant yolo to kataka esuki. Bo yamba mené na yolo. Yamba ka na yolo. Le yaka kota na Dallas. Pour ka ki langa sa passe Dallas yolo na ko yapo na peso ndenge Dallas kota na yolo. Tango wana ozomona évolution wana tozo sala ngo pour évolution. Ba papa Bamba. Boyebi na kata académie de Beaux-Arts. Un grand artiste. Un grand artiste. Parmi professeur, premier professeur. Père à son nom, moi je papa na biso. Papa premier kufa. Na yolo, ceux qui n'ont le but intellectuel biso bana ba papa na biso, parce que ba cofondateur ya Palou. Papa moi Batanas. Parce que ba cofondateur ya Palou. Donc ozomona, ezali quartier mo ya évoluer. Batu bazo uta bazo ya ba intellectuel, ezali quartier te lelone toujours ba te lelone de komi mais ezali quartier mo ba ta mayele. Biso tutangi sur hôtel biso de l'autre bimi biso tout ça ba professeur même critique négo africain to comme na niveau moko ya makasi aussi génération na biso oyebi ba télévidence oyebi banane so na ngo tango même ba intellectuel teli ba tebele bazali le intellectuel même ata beaucoup mais na biso kala mo zaki poisa la makambu na ya zako ya na yolo kimbango ye yolo. OK. Abeti bali na kamina wana. Il a passé une partie à Vine. Le poteau Tangana est à Saint-Gabriel. Beaucoup, mais c'est pas ces écoles, il y a eux qui ont évolué. Et même évolué. Mais maintenant, l'école qui a évolué dans le cadre, il y a Yolo. Et ça qui Saint-Gabriel. Malgré. Armée des Salut. Armée des Salut, il y a Armée des Salut, il y a parce que Armée des Salut, il y a terrain, il y a des balles. Après, Armée des Salut, il y a école. Donc, à l'époque, terrain, il y a Kamina Armée du Sali. Kamina Armée du Sali. Ok, après Armée du Sali, il y a école. Bon, là, il y a école, mais il y a terrain, il y a balle, mais terrain, il y a terrain école. Terrain école, ok. Terrain, il y a terrain à part, même école, il y a terrain à part. Malgré que je suis dans mon bâtiment, et comme kuna terrain kamine oya ezaki terrain même yaka d'autres na deux terrains kaka oya ya laïque ezaki terrain mo école mais so bobeta bale bo panja ba vitre ezaki lo mo fo bobeta na ballon rouge après bolé ba ko ba vitre ni to mo beta na ba ballon na kati mais terrain pende ya terrain ya bale ezaki deux terrains na kati ya no oya ya Armée du Sali na oya terrain kamina. Ok, merci vraiment. Et évolution ya yolo l'air bini bobo tamaki. Bato bokola ki na bango. Ti le bozala ka na bango. Ali monsieur to ba bal monsieur to bali hein. To bali monsieur to bali ba lombe yolo. Monsieur bazaka na yolo. Bazé belé ti le ba ali monsieur peut pas voyager vers l'Europe. Donc ti le bazali pe monsieur puis bazali ba Lelo par rapport à l'évolution et le développement où toujours remarqué na yolo, est-ce qu'il est avantageux pour avant d'assurer yolo lelo? Bon, d'abord, ils ont avantageux avant na yolo. Pourquoi? Yolo ils ont quartier mobo ils sont tout bien à l'émission, ce qui est partout. Hein? Yolo Nord et Bandikala. Ola na biso penza na yolo Nord. Au y a 1h du matin, 2h du matin. Au côté de Yolo, au JP Kamé, so comme biso so zata wapi, comme victoire. Elle n'y so zo taxi à Yolo. Et ça quartier moko oyo, et ça évolution moko makasi. Et puis Yolo ndako Yolo, ne quoi ti na Yolo so bimi na ndako c'est là 3 jours. Parce que ça milliers moko ça dans centre ville. Non, il y a quartier civilisé. Ils ont civilisé depuis Kala. Depuis Kala, depuis Ebotama.
na plus exemple na moni Mobutu avani na yolo oli ba Mwanda Vital avani na yolo hôtel ba les mamou ya makasi jeune kabongo ba jeune kabongo bon tela ba jeune kabongo même sur la banque tangelo basé belé même na ko tangelo aussi là la balle na culture na mamunius tout. Oui, merci vraiment papa parce que tu dis que yolo bandi na bongolo et ceux qui ti na campings mais yo bisi biso que yolo e bandaki na bongolo et ceux qui na capella naissance ya yolo si de cause na idée wana bon naissance ya yolo si anende na ko bosana yolo si de yo ya sima yolo si de yo ya à partir ba ko tonga église. Tant balingi batonga église ya catholique Saint-Gabriel ya catholique tant batonga église ya catholique parce que l'école ezaki koto Saint-Gabriel ezaki kuna après de ba aussi soko telle différence ya yolo site autant différence nde batonga yolo ezana différence mo makasi ndengeni bon yolo site batongi ngo neti batongi balemba OK neti batongi ba bandal oui mais yolo nord batonga kiango ba ndako ase na se omona na poto so ndako ase ezaka cher eza bandako moko bato oyo bazala na moyen bato baza un peu évolué yolo site mpe bato bakie ba moyen mais so tozwi bastar tozwi banini tozwi véritable histoire ya yolo omona yolo sikoka na capelle depuis 52 wana yolo site ezalaka te année tout année ya yolo site ekozala te parce que biso tobotami tokuti yolo site bon bapere bapesa biso vraie histoire ya yolo site te ndenge année par rapport à année na par rapport à année mais yolo si de yesima soko yoki yolo ezali kaka yolo nord 1 yolo nord 2 yolo nord après ba yoko sala yolo sida mais yolo ezali kaka yolo nord oui marché capella ezalaka na ngambo yolo sud si yolo sud wana yaki sima bo wenza yolo wana bon ezalaki avant déjà to yango yaki nzela mona yolo ezalaki avant les baptisés yolo si des frontières les capelle ya capelle avant yolo si la construit yolo ezalaki wenza yolo mona ba to utanga kombote zamba kombo ba malais bon ti wenza yolo ba même côté kana butu ezaki ba grand ba yana biso kala ba yana biso kala ndi ba banda wenza yolo na wenza wana na butu wenza yolo yaki munene ndenge wana te ezaki moyenne ezaki biso neti koto ba zena zo comprendre te baba na oteka na butu ba oteka ni biloko neti ba soso avant wenza butu wana banda ezalaka wenza ka moyi ezalaka wenza ka moyi ka wenza moyi butu ezalaka te ba yana biso na ba yaki sima ba yokola na seria ba bona mwanda ba vima banza bon na noko emile noko emile ba ye presque ba grand na biso ya moi pembeni mais ba vie bona mwanda ba uji ba vie na biso misu kala bangundi bango bayaki tengo wana obo ayo sala wenze wana biso tuzokola bango basali wenze wana OK na bazo kalinga basusu na bango na veniki santo numéro 15 bakalingi basusu na kisantu basandi bakalingi bako susu na bangi ba te belé bakalingi basusu na kisantu na bazo kalinga na kisantu numéro 15 na numéro 2 ba kalinga basusu na bango nde ba yotika basusu na bango na wenza yolo nde début ya marché na butu mais ya moyi bandaka po terrain wa nyuso wenza zalaki te wenza na biso zalaki wana ti e komaka wenza yolo siti patango yolo siti botami batie frontière ti biso marché zalaka yango wana na nepi marché wana ekotikala kaka marché mais eza na quartier yolo. OK merci comprenez vraiment que wana eza papa na biso moko papa na biso yolo azomeka mpe ko sunga biso ko ba détail vraiment na makambo etali yolo ngo ezo permettre pe yo nanga esika tozali to meka lisusu ko améliorer connaissance na biso pe ko approfondir ngo davantage pona ko yeba vraiment yolo ngo eza nini pe yolo ngo ewuti wapi toujours continuer toujours na papa Willy. Oui papa Willy, est-ce que vous avez une idée à premier bourgmestre il y a commune à Kalamuto premier chef du quartier à quartier Yolo? Bon premier chef pour Kala ba chef penza na tango na biso ko yeba premier chef biso to yeba tango biso to ko la pose quartier Yolo Nord 2 quartier Vikodongo. Vikodongo mutazalaka taonga za connaissance na premier nini wala penza je l'ai oublié mais la promotion tant biso to ko la to ki bana mikie to kutaki mama sa ko fana na baba la tata mwasi ya evolo
tata mwasi evoloko uvana na babala Bukavu. Bukavu. Ye nde mutu azalaki chef à quartier pour yolo nord ezalaki yolo nord ye mutu azalaki chef à quartier biro mpe ezalaki nango teke na commune kuna ye azalaki biro ezalaki presque na ndako na ye ntango wana ezalaki babiro ka part ni na mabanga biso koto tozalaki na kasho te yolo nord basala kasho te donc kasho eka na mabanga kasho eka na mabanga donc tito muli basociété comme ebele boye kala ezalaka te ezalaka mabanga bakangi yo na yolo baola na mabanga ola na mabanga sécurité ezalaki nango na yolo yolo ezalaki na kimia mais nazo biso toza kolala te ezalaki yolo ezalaki quartier bien alimenté oza awa omona église kuna lumière ozoka te ti lelo oya yolo nord oya 2 heures okota yolo ayi mpe yolo mpe ezalaki na système ya communication na yolo mpe ezalaka makasi nayebi si omoni juste capel ngambo ya yolo sidi ezalaki même na baécran public. Ah bon? Écran public. Mais à l'époque, TV n'avait pas si écran public na yolo. Mais nous sommes sur quartier ça qui évolué, quartier intellectuel. Quartier évolué, quartier ezaki quartier moko tango basali yolo na ba 50 wana, hein? Ezaki quartier mo basali yango tango ba pesi ba ouvrier na baptiste wana ba intellectuel ba kotaka trop. Na yolo. Bato mayeli ba bouliste te batimelaki terango. Omoni ba président bayaki bato bayaka kufana na yolo omoni na coin ya Capelle jise Dallas bar Dallas na ngambo ba détruire biloko yango nyonso piqué ezalaki yonaki na 4 poteaux mpona kolakisa ke yolo sidi bandako ala mosusu etongami nsima ezalaki na 3 poteaux écran public wana écran public moko etali ngambo ya mombele moko etali ngambo ya yolo moko etali ngambo ya Nord City. Donc, oui, on fait de télé TV. Écran public, ils allaient place on a tant on a kala. Surtout télé écran place wana. C'est que surtout raté ma cambe belé biso. Sentiment lelo autour ba yolo, gouya yolo, yolo ils allaient macadam partout. Yolo ils allaient ma belete. Ils allaient macadam partout. Mais ça qui peut clôturer hein, ils allaient peut polélé. Na ba clôture tout le monde yaki na nsima. Ici ma clôture des années 80 et quelques. 80 et quelques, des ba clôture kuya 88, 87, 88, 89 hein. Ba clôture ba de côté na yolo. OK, merci. Ba 70, 79 là tout ba clôture les arrêtés. Bon, ba no kolo ba clôture les arrêtés, ba clôture les arrêtés so ngo sa clôture na yo. Bo été au bomba miri ndako noté. O tia baron. Hein? À peu près 1 mètre seulement ou 1 mètre et demi. Au tient du coloté, mais au monde où on va na kati, faut pas mona yo. Tu sais qui va clôturer mingi, c'est qui va kanga muyibi, tu vois bien on va kanga muyibi. Vous avez côté lemi a aux mona kuna Capelle. Au tel là ba bloc ba ndako. Ba depuis ba zaka mukende ebele ndi ba komi le loté. Le loté bolelo moni ba ndako côté ba locataire na système yo ndako mo chambre salon ba louer ça ezaka zakate ezalaka penza donc na batukana bana papa na bana na ndako avandi na ndako na bana na bon ezalaka te système ya louer c'est 4 locataires 5 portes ezalaka te na yolo ezalaka te yolo ezalaka kaka wana eza pe parmi ba biloko pe comme ça so yo bebisela biso yolo po yolo eloko bebisi yolo c'est quoi eza nini lelo bebisi yolo ezali bato bawuti bakomini mosusu biso obenga yango lelo biso badalase tobenga yango comme sous forme ya jalousie parce que yolo ezalaki obunda nano ndeni bitumba oyo bitumba tosalaki besport na biso ezalaki ya discipline okoki kobunda te mpona forme ya corps na yo omoni bametre kile ya sport quoi ya catch oyebi maître kile oyebi balbitre oyo bazalaki albitre maître fika ozomona ezalaki bon biloko moko ya évolution po tozala na nini ya calme bozwi même bididiora bato kala balaki bato makasi mais bango bazalaki te kobunda na nzela bambona ozobunda didiora yaki soki oza mobulu
ya ko ya tina ndako na bino akangi ya ko beto libosa mama no na tata discipliner libosa tata no na mama na yo tata no na mama no bakoloba na yo ki omoni yo kase biso to sana bana te omoni mwana biso ndanga yo corriger yo jamais neti lelo lisuna nga ezalaka te yango pe ça va discipline biso to sana ki nango o sali erreur pa ya mama na yo yaya na yo yaya oyo azoleka zaka mwana yolo sokwa ya komi wana akobeta yo soka beti yo papa na mama no bakoloba okasi biso za bana te moni mwana biso. Merci vraiment, merci tousako évoluer toujours comme na biso presque na suka et na singi toujours bo s'abonner bo landaka toujours yolo analyse to za toujours na prononcer la bilo musala. Et oncle, une dernière question, pourquoi yolo kombo wana ya Dallas juste pour 2 minutes mais un peu ko expliquer biso Dallas et bandi lelo te ha Dallas bandi ngana bota bina yolo na koli na yolo na tikalo yebango te. Il a fallu que nazo initiative pour que na kutana bino to to na rappeler bino biso pourquoi Dallas et banda ndenge ni Dallas et bandaki série ya Langa Star. Ouais, c'était vers les années comme Langa Star, c'était on est dans la musique évolution hein. Année Kogo Boss. Yolo Dallas et Goya à partir mutu baptisa kombo ya Yolo Dallas et Evoloko. OK, donc Evoloko ndem tapesa kombo ya Yolo Dallas. Evoloko ndem baptisa kombo ya Dallas oyo kaka Yolo Dallas. Parce que ezalaki nini Evoloko uti poto tango sali Langa Star auti poto auti États-Unis amona quartier moko na kati États-Unis bazobe yango Dallas les gars na ba film mais la ville oui et la ville moko na kati ya Amérique les arabes même na ba série moto zako tala Dallas mais tellement Dallas tango Evoloko ki komona ngo abi tout à fait ndenge batonga Dallas na image ya Yolo babi amonaka ndenge batonga Dallas ndenge baplanifia Yolo tout à fait Dallas malgré Dallas de lekoma ba immeuble hein ba gratte-ciel mais tant wana kinaka Dallas abi il y a une partie à Dallas textuellement Yolo ezalaka teke pona komboka kopesa kombo non ti tango yepe koma Dallas ezalika Yolo et okoma Dallas à partir ya la Star à partir Evoloko nde tango wuti poto aye différence ekomaki biso bana matongi biso bana ya boye biso bana lemba biso bana boye Evoloko abi parti à Lilo biso bana Dallas pour créer une différence c'est là parce que ce que je matongi juba nini marqué ba papa mo na matongi ça qui évoluer net Yolo ti ezaki na ambiance na ya ba musique ya banini mais Yolo ambiance ali bosse bandi na Yolo mettre le taureau wana na Kinshasa Yolo za quartier même so moni Yolo ba Jimmy Cliff aye ko beta na kati ya Yolo Jimmy Cliff ndene Jimmy Cliff grand star américain abeta na kati ya Yolo tango na self control aye na kati ya Yolo ayembi ya beti biko ayembi soko jiba ba musicien ba tabula ya vanda na ba la bolobo tabulei na bavadio mambenga uzomona donc tango wana uzomona ezalaki nanu Yolo ezalaki évolution siko batala ba quartier ni sokomi matonge Evoloko na poto mo la quartier mo apesi matonge bon Evoloko azaki star mo boye hein yebaki belé quoi tango azongi abi ici c'est Dallas biso siko ba autochtone to mulka différence tango l'autre moment na ba miso comme ici c'est Paris ici c'est Mambakala Yolo ça salon Yolo tango Yolo nord ezalaki Dallas c'était les années non dans le sens des années 80 je crois bien là on sent des années 80 89 80 dans les années 80 dans les années 80 de Dallas ici c'est Paris biso zaki Dallas wana hein ezaki pe Dallas pour na ki yangete ezaki Dallas oyo esika bato baza évoluer maturité sanini ekola yango wana omoni ntango tozwi komba Dallas totali différence à Dallas totali hein par rapport à nini na biso pe tokomi ici c'est Dallas. Oui, merci papa, si on comprend bien Evoloko memi moi ba makambo belé na Yolo belé est-ce que tu vas appeler Yolo Evoloko pas tiki idéologie mo na Yolo mais Evoloko comportement ba na Yolo pe ki Evoloko za na kati mais il faut ça là soki to télé bien kolala na biso butu
Bon, évolue normalement butu et la bande musique ya sala kama kambo. Concert makama beleza kana butu même ko tanga na biso kala to tanga bien o tanga bien fu butu. Obimano mine des la plein éclairage. Baba la nyoso éclairage minda kwenti coin o mona kwenti coin muli les arrêter. Kwenti coin lumière o mona obimano na libanda o fonte na kaina yo zo tanga na yo. Moni na butu wani zo zala inspiration yaka. Non, on peut dire que la bino bana yolo lo lendo. Non même moniere o mona moniere le bato bongo la moniere c'est voloko. Il dépeste. Oh, c'est voloko, il dépeste yesima. Moniere là, moniere c'est voloko. Si je comprends bien, il faut reconnaître un modèle. Un modèle. OK. Moniere wana c'est voloko même combo wana Dallas. Tango voloko yo moni la la sa yemba Dallas. Ici c'est Dallas. Ok, merci. Tout comme il a souhaité émission à Bisso et c'est un exemple casse vraiment papa koyamba oncle Willy mwamba waza pena moko ya bana yolo ya tongo et Bisso peut to za bana yolo to botami na yolo to koli na yolo eza quartier na Bisso. Alors to lingi vraiment couper sa souci image ya yolo ezonga ninga zala ki to mema pe na ba niveau mususu. Donc yolo il faut vraiment batbaye ba yolo na cacher na vrai cacher na pe na vraie image na ngo. Yangwana tout ça toujours là pour ensemble ça là et je profite aussi pour remercier abonner tout ya Emergence One TV boza partout à travers le monde boza na niveau ya France, Australie, États-Unis, Belgique partout boza na pour na biso na pesi mbote mingi na Carlos José et puis Sandra Mbabu na pesi susu Francine Dombe et Kandi Chama Moïse Mbayi Fabrice Mayembe Tony Mapela Nabo Sanité, Massanangai, Kaiser, Kigoma, niveau Afrique du Sud, Zito Ballon, et DJ Rigen, Matoudidi, Bambote Nabino. Et papa, un dernier mot par rapport à l'émission et surtout par rapport à la chaîne Emergence One TV. Et puis moi, remerciement à yo, par la yolo, juste une minute pour clôturer l'émission. Bon, et là, on a aussi un parole dans la yolo, na bateau, il y a bana yolo, au bana poto, au bazali banda. Surtout tali yolo, il faut bateau bazali banda, bazali évolution, bayeba, ba raisonner. Pour nous ressentir neti kubongsa yolo, pour ba goudre zonga ndenge zalaki, et singi pe ba toton, o ba komine msu ba vandi, o ba komi ba kenda pe, les nécessaires. Et puis les sous-sous, to sengi na bana yolo, ngai neti na senga na bana yolo. Yolo ezali quartier ote ba kuma ko tyabiso ba image moko kuluna non. Quand identité na bisote. Yolo sa identité na bisote. Ko kuluna na yolo ba bambela biso ngodu na degré moko boy kuluna. Na baba rumbu pezalaka na bandali yalaka. Na ngiringiri ezalaka. Na to ba yolo ko misongo. E kuma yolo kuluna. Na kuluna ngwa yolo bisoto yebi. To boy te quartier nous c'est na kuluna. Mais kuluna monsieur pesa kuluna évoluer na kuluna nini vous omona na usinga ba jeune yolo bazonga na l'idéologie oyo yolo ezalaka nango bato batangi ba jeune batanga ba jeune ba apprendre ba jeune ba sala nini donc na usinga merci ba initiative oyo esengi ba papa na biso ya kala bazali papa na biso babanda yolo soki na baba la dengu papa joli au mona papa zawana donc aujourd'hui histoire wana to singa pe na bino boza bana bokoli na yolo ba initiative bo bakisango plus et vous allez bien vous soutenir pe biso papa si to ko zanga ko soutenir bino te parce que yoza mwana na ezate ke yoza mwana surtout au botami na yolo grandi à yolo tokoki jamais te tika ko soutenir l'émission au monde qui n'a pas surpris la moni yoye eze sengo au monde mwana moko kati na bisa zo sala musala moko boye ezo mansa yolo batu babosana batu babika yolo batango identité mabe mais mwana na bisa zo zongisa identité wana oyo ezo sala musala faut soutenir yo to senga yo merci maman. Vraiment merci. Continuez les sous plus. Nous avons accéléré sur plus. Oh, merci vraiment. Accéléré plus et puis Djogo bazana yolo. Hein? Tout ça la pousse na bango va évoluer sur ma casse. Parce que va matcher sur le combat yolo.
neti bino bozosala lelo puis susu kopesa bambote na toto nyonso surtout totanga bakombo lelo awa liste eza molai opesi bango mbote ya liboke oyo nyonso aza mwana yulu même totangi kombo te même omoni yo otangi kombo nete même nini ezali nango bemission oyo eyaka biso nyonso bana yulu tozonga bomoko. Oui, merci vraiment à Maloba. On a la parole à Papa Willy, à Biki Biso Touba, na Yolo Tozala, Bomoko. Et na profité du sous-sous, remercier Véronica Lodge, na Bossanité Maître Bill et Océan, il y a un WTC, grande sœur Nangai Moski, na Pessibino Mbote, Bino Pina, Oulandaka Emergence One TV depuis Belgique. Merci Nabino, merci pour notre soutien Nabino. Na Bossanité Pena, bah. Masa nanga ilokola ba Mikaeli ba sansa ba masa encore ba pesho kaninda na bosanité ba masa nanga boze belé ba comment voir ma ingénieur kapa na sima image wana na bosanioté to continue toujours ko pesa valeur pe ko zongisa sous bonne image ya quartier na biso yolo et au sala bien et ça a déjà plaisir na bana tout ya yolo baza na niveau ya Europe na bana tout ya yolo ou baza na Congo baza na Kinshasa baza partout na mboka ya Congo baza partout na ba commune mususu ya Kinshasa, ils ont ça bon plaisir. Alors ça n'est fini déjà. Mbote bo continue toujours Kolanda Emergence One TV. Au revoir. C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, les défenseurs du bien. Vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout, mettez une pouce. Awana Emergence One TV avec Saint Thomas Bukamona par rapport à Évangile.